Pourquoi là, nous avons une émission sur le Congo, tout le monde pourquoi elle est là, le col à Momesano, carnet, stylo, téléphone, pembeni, n'engezalaka na suka, au bengi, au place notaki, au commis, au bengi, il y a 2 points pour discuter et puis on va transmettre ça. Na invité na biso stoyebi professeur José Adolphe Voto. Tozoko barane émission na biso ya bamituka oye sala ekenda sango na République démocratique du Congo to betara batu ba politique oyo basala lisolo ya Congo bakoma lisolo ya Congo mais na bamituka pe belé ope na lisolo ya Congo bango pe bakomi to bandaki na émission to bandaki na mutuka ya liboso ekotaki na mboka na biso ezalaki mutuka ya administrateur ya liboso azalaki mondele et mutuka liboso ekotaki na boma na bandi nazali dans le bon soki eza yango te professeur akokata biso tolobelaki mpe mutuka ya Moïse Tshombe oyo mpe Moïse Katumbi mpe atambolaki na yango tolobaki mituka ya Mobutu tolobelaki mpe mituka ya Mzee Laurent Désiré Kabila totangaki mpe mutuka ya Lumumba oyo esungaki Lumumba kino Lumumba mpe akimaki tolobaki mpe mutuka Jaguar ya Chichi professeur abete so pe lisolo ya Jaguar oyo ya Chichi Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo esi atika biso po se ote koleka tobetaki nde lisolo ya bamituka ya Joseph Kabila Kabange oazali et mwana ya Mzee Laurent Désiré Kabila lisolo bamituka esili wana te tozoko bakaka lelo professeur ayeli biso pe kaka lisolo ya bamituko esala kombo na mboka na biso lisolo ya lelo tozobeta lisolo ya bamituka soki pe eza motuka soki pe eza mituka oyo esala pe histoire oyo accompagna pe bokonzi oyo eza compte mpe basymbole ya bokonzi ya oyo biso so toyebi oyo bato ebele babengaka na respect mingi Igwe national Jean-Pierre Bemba Kombo yo tokobeta nde lisolo na ye toyebi te ye soki aza na motuka to tokobeta lisolo ya mituka na plateau na biso. Je pense que namuntu bana biso ka ko bande émission boy po biso se toyebi ye na banzela akomi symbole ya émission na biso azoleka susu inaperçu te eza professeur José Adolphe Voto invité permanent na biso pe consultant permanent ya émission oyo lisolo ya Congo avec ko banda émission oyo to tombelier lobby a célébraki anniversaire na ye. Bon anniversaire, professeur. Merci, madame. Faites-le malam. Malam, Kimia. Et puis, madame Europe, Toyambio, Tosuetoyo, bienvenue dans l'émission. Na banzi, lelo, Tokozong, Asimate, pour l'isolo, ya Jean-Pierre Bemba Gombo, na moni, ndengo, Totanga, qui est à moi, moulai, Tokolinga, Mbalamoko, au banda, yango, Mbalamoko, au lito, banda, Kosala, Tozongela, pour ça la résumé à émission mais avant tout banda na komisi papa moko na nzela na bande ko ikende mosala oya awa papa na lobito zongisa émission ya bamituka ya Mobutu na ebité soki aza mouvancier soki aza mobutiste soki aza nani abi mama lisolo wana banato bandi lisolo ya bamituka nde ya Mobutu professeur azongela yango professeur ozongela on a évité abade soko bele soto zongela nde émission je pense que papa linga ko lobande ko zongela émission dans rediffusion ya émission Libia sepela kina mingi bamituka ya Mobutu mais malheureusement ata mutuka moko te photo moko te ya mutuka Mobutu tokoki ko lakisa yango na public mais na bandi papa en collaboration na régie si ya moyen ce qui n'a permission faire professeur Voto parce que zabiloko yazo koma so ko zongela émission na tambala sima na bandi na commission pour baina lo bango en direct na bandi na commission réponse pe papa professeur Europé Sayongo en direct. Bonsoir et bonsoir professeur P. Boye Malam de l'émission. Bonne de Laetitia. La base yoki question posée à papa.
réponse eza kosepelisanga ke lisolo toza kobeta eza kointeresse bato omoni lisolo tobeta tozobeta te mpona kolakisa mituka soki moto azalaki na mituka ebele toza na mbongo mingi te obe mutuka ya valeur te eloko toza koluka eza mpona korapele ke bamituka wana esala histoire na Congo ejoua barole ozomata tozoba ke mutuka ya Lumumba eza mutuka epermetaki akimela mutuka ya musée ya nani ya chiche ya mutuka oyo agardaki yango pendant longtemps ekomaki neti identité na ye ainsi de suite donc c'est bien que bato babibai mpe baepoke wana eza ma nostalgie eza ma nostalgie baose rappele nango tokosalaka effort bon peut-être programme ya canal qui se permet bango rediffuser mais permettre biso mpe tokende mwa liboso. Merci beaucoup, Papa Nabansu. Réponse Nayo. Il y a eu tellement de messages tout au long de la semaine. Je pense que la semaine où tu transféré le message, là je sais, Naza, Nayebi, Nandimi, que non, tu t'indélis en côté. Et moyen pour répondre, exacté. Tu t'indélis là. La bandit, tant que tu as un poste sur Zalikoya, pour répondre à la question, oyo bato oyo bakomi na oyo babengaki professeur Lolo Jean-Pierre Bemba Kombo Igwe national ye paza na lisolo na bamituka to na mukanda na mito komaki to komai pe lisolo ya Jean-Pierre Bemba mais plus par rapport na mutuka oyo accompagné na kibokonzi na ye to ebi Jean-Pierre Bemba azalaki vice-président na mboka oyo azalaki pe candidat président de la République. Alors, mutuka wana otozobeta lisolo lelo et accompagné qui est na kibokonzi na période wana et ce qui est encore particulier c'est que mutuka wana tin lelo ezali yango nda salelaka mutuka wana eza Mercedes Jeep Mercedes ya couleur ya pembe histoire ya Bemba bolingo ya Bemba na Mercedes ya pembe e bandi mwa kala na Jeep Mercedes wana. Jeep Mercedes wana eza pratiquement même marque na Jeep Mercedes oyo ya Kinke Mulumba oyo musée atambolaka na mo. Oyo eza un peu amélioré. Mais tant on a baye que Kinke Mulumba na période wana akosaki mutuka ya kitoko Mercedes ya option ya makasi Kinke azalika ye moko te. Akosa mutuka wana. Parce que Kinke pe azalaki le plus riche te na ba période wana. Jean-Pierre Bemba aza mwana ya Jano Bemba, l'un des millionnaires connus dans Mboka oyo na mbongo ebele. Alors faut que le rappelle que lokola bakonzi ebele lokola Mobutu lokola Joseph Kabila Jean-Pierre Bemba pe a koli na environnement ya mutuka pe alingi mituka mingi. Moni Jean-Pierre aza mwana Jano Jano est moko nano peut-être bato ebele ba habite la camionneur c'est-à-dire que musala oyo epesi Jano mbongo eza musala ya mituka alaki na ba mituka ya minene ye moko abane ko tambisa ba mituka minene wana place asala mbongo na zela café abane tambisa mituka na ye ko soba café na mboka na Équateur kuna donc Jano aza mécanicien de profession tata un mécanicien de profession, mituka tout ça. Alors, Jean-Pierre va colliper l'environnement, on a peut-être pas zumbongo, donc tout le monde comme lingi mituka mingi. Alors, Jano Asombaka Mercedes wana. Oya. On nous obéit à l'histoire ya tata ya Bemba. Tata ya Jean-Pierre. Jano Bemba. Papa Kolo Kombo. Asombaka Mercedes wana Jeep Mercedes. Période wana déjà tanga Mobutu. Période pe ba kinke ba so ba mituka wana Jano pe asombaka Mercedes wana ya ye moko ba notambo wana. Alors Mercedes wana atika kango na Équateur na Gemena za mutu Gemena za na plantation munene na Gemena pe tango akenda ka Équateur mutuka na ye wa tambola na kuna ezaki Jeep wana. Et ça li que tango mobule koti na mboka guerre koti Jano azala atika na Kinshasa rébellion et bandit mboka katani Jeep wana Mercedes etikala na Équateur na plantation à Jano na Gemena. Tango Jean-Pierre Bemba abandi rébellion a progressé ti a commis Gemena a commis na ndako na bango ndako a papa a retrouvé Mercedes wana oya papa
moni bato baye ko battre la biloko bazipa ki Mercedes na assez abattre en tout cas malgré bitumbeyaka malgré tout ça Mercedes wana ba bouger en côté aye ko retrouver Mercedes wana a récupérer yango a démarrer et tamboli bien yango nde pendant tout ce temps oyo Jean-Pierre azalaki na rébellion entre Gemena na Gbado parce que c'est Jean rébellion avec Gbadolité yango nde Jean-Pierre Bemba wanda otambola nango mutuko oyo papa oyo tata na ye Jeep Mercedes ezalaki kaka pratiquement ezalaki couleur métallisée gris métallisé neti oyo kaka neti oyo ya kinkemulu donc tango Jean-Pierre chef au moins abandi rébellion qui sangani kotambola makolo babuta ti Gemena na Gemena nde siko ba fandi na Gbado nde siko ba bandi kozwa mituka parce que tango ba nzela mituka ezala ita on tama makolo ou bien ba mituka minene mais tango abandi ko organiser administration na ye a comme président ya MLC a comme na bureau a comme na résidence mutuka oya ye officiel en tant que chef rebelle on va notamment parce que abandi diriger peut partir aboka neta comme un président mutuka na ye oyo abandi tambola nango ayaki Mercedes Jeep Mercedes oya tata na ye oya tata Jano ezalaki gris métallisé yango nde asali nango musala ti pratiquement vers la fin ya rébellion tango siko bake na Sun City basigné baaccord akomi vice-président aye na Kinshasa ko s'installer aye ko somba Mercedes mususu asomba même tout comme ebele même aye ko je crois ça c'est moi qui le dis na nostalgie à Mercedes oya papa o atambola nango na Gbadolite kuna na Gemena aye ko somba na Kinshasa même type ya mutuka Mercedes mais c'est quoi ya plus moderne parce que tant il est qui oya ba Jano déjà plus 10 ans avant quand il est aye ko somba c'est quoi Mercedes wana ya c'est quoi ce voilà couleur ya pembe avec au vent donc je crois que je crois que à son bac en perspective la campagne il y a 2006 comme un candidat alors mutukana a tambolé nango a saï nango campagne en 2006 tu as bien résultat la campagne de Salaki et au Salaki 2006 mutukana a joué rôle makasi vers la fin il y a beaucoup il y a Jean-Pierre Bemba avant que Bakangaye akende ce pays mutukana a sali nango campagne a sali campagne a sali élection a proclamé élection premier tour il y en a Kabila Balikaki deuxième tour mokolo ba proclamer qui deuxième tour ba proclamer Kabila président place Hollande on dirait mutukana bandi histoire na yango mususu proclamé Kabila président mboka et comme moi ils avaient moins tension web histoire et ndenge le kanaki azalaki na d'abord azalaki ambassadeur bandi ko ça la pont entre yena Kabila tu bien à l'époque ambassadeur Swing a joué rôle makasi pour na calmer baké d'abord na bureau na que na bureau na pour na koyokana ko calmer situation tout ça et ça dit que Mukolwana finalement malgré défaite malgré tension selon version il y a quand il y a Jean-Pierre Bemba il fallait qu'il va convaincre qu'il y a un ambassadeur que akende kondima défaite na ndenge ça mara partout ba élection za la kaso qui élection proclamée ninga so perdre il faut au le canal la télévision on proclamer que on le baquet bon nous avons perdu les élections de prendre des actes même ceux qui tu as convaincu dans le résultat même si tu tricheries mais au moins on prend des actes pour qui met quota pour mingi ba tu vas contester l'élection alors et pendant que mon colonel que Jean-Pierre Bemba a collé la télévision pour à se prononcer par rapport à l'élection comme azalaka na ba télévision na CCTV na Canal Kin na avenue du Port na Gombe il fallait qu'il akende alors moni eza situation délicate sécurité ba déjà pour suivre mouvement na ba que Jean-Pierre Bemba aza ancien rebelle ala qui peut na garde na bazalaki bon en tout cas bala qui permis bazalaki alors
côté ya Kabila parce que Kabila est président. Il est non seulement candidat mais il est président, il a une armée mobile. Et mutamema qui batuti na élection. Voilà. Alors on va dire que landa mouvement ya Bemba. Alors tant que bayoki que Bemba il faut akene na télévision, bango siko ba considérer que Bemba alingi akene télévision pour contester l'élection ou pour se proclamer président. Ba siko ba soldat ya Kabila, ba siko ko attaquer chaîne à télévision. Ya Bemba. Canal Kina, la CCTV. Comme ils ont qui chaîne à Bemba, il fallait qu'il Bemba aille à Kuna. Alors, bagarre de naïe qu'une dizaine de soldats, qui déjà pour Zalawa na télévision pour combattre la mokozi na bango, ou ya quoi, baozelaï. Tant baozelaï wana ba montre ko jeep moko, ya ba soldat à Kabila, ya gère, ba koti na balabala wana. Alors, soldat ou azala qui na porte. Comment baninga ne ba soldat est-ce qu'on fait comprendre tous la mokonzi azo ya bolongwa wana bayaki déjà bayaki armée na jeep tout ça tant azo ya boé ba beti masasi to beti masasi heureusement jésuité to beti masasi boé amoni que makambe comme sérieux akili mbangu akoti na entrée à chaîne ce que baninga na pe ba salerté tant ko sikoyo ba bimi siko moko bimi sikoyo pona kutala nini bataje ba bete masasi wana zoki tango zoki siko baninga ne ba skumbi ba zoki na katale déjà wana et comme il est déjà ingérable ba wana mo ba soda ba zoki makile ya moninga ba pakoli ne longue pakoli na zone ba zui ba bando ki na ba binyali masasi bati donc nyonso wana Jean-Pierre Bemba zalaki pa na e awana chaîne ba soda ba garde na e na ba soda Kabila masasi donc presque toute la journée on a tension continue à ça déjà avec Makambe Baby. Alors ambassadeur bazwa ki option ya ko calmer situation wana. Non yebisu so rôle ka ya moto katin. Tozoze. Nazoze. Sikoyo ambassadeur bakay siko négociation na Bemba non il faut calmer, il faut qu'on reconnaître victoire à Moninga tout ça calmer kota wana basoda ba makambo wana te. Kuna tant ba négocier ba politique ba négocier na scène wana ba soda ya Bemba ba tomboki ba Kabila pe ba tomboki masasi bandi kobeta tout ça MONUSCO azalaki sur place MONUSCO moni ma situation ko makasi ba eu option ba évacuer Bemba ba ke na résidence na ambassadeur ba sengi Bemba akota na char ya MONUSCO pour même ça va même personne la musique sur va protéger peut calmer côté mais bon même kaza la sécurité soldats ce kaza ba information na ndenge na e amona ka ngona ti piège aboyi komata mutuka MONUSCO abi bino ba ambassadeur bo mata mutuka boké donc erona bemba ndoko occupé primature ya lelo primature les alaki bureau na ya vice président chargé de l'économie. Tant l'ambassadeur va continuer tout cas bakei ye azongi na résidence na ye na fleuve azongi na résidence moi ba garde na ye bazala kuna afandi kuna masasi ça pour continuer kotoyo. Alors finalement il fallait kaka abima azu option ya kobima azu option azu mutuka place auto zero rôle mutuka wana ayeko za mutuka na ye wana atie famille na ye bana nae mwasi nae na quelques basoda babimi pour akende ko se réfugier babimi wana na jeep wana babimi wana ba matis na peut nzela na zwaki ba matis mais destination nae selon choix nae a proférer ki akota na ambassade ya Afrique du Sud c'est la fin du Sud comme dans l'ambassade, moi des ambassades, des territoires, il y a bateau, moi bah négociation, mais ça c'est tous les gens sont monés place ambassade des Ali, n'a par exemple place où Igo Tanzania pour voir qui, na Biak, ils ont musikate. Donc tout le secteur on a déjà ambassade, après finalement ambassade, bah il faut faire la portail à Côte. Barina basoda ambassade habité les ambassades basoda ba contacter finalement ba négocier atikala na garde moko mais ba bisi garde à longo la tenue militaire atikala tenue civile na famille restreinte atikali wana tango yo kota wana
information peut circuler dans la ville, t'es bien basé en ambassade d'Afrique du Sud, tout ça, calme et cocotte un peu dans la ville, ainsi de suite. Alors, na beti misolo na pona kolakisa rôle oyo mutuka wana et jouaki na incident wana. Donc quelque part mutuka wana et daki pour non seulement aider na campagne pendant qu'il était vice-président et aider na incident na bitumba o basoda na bazala qui face à basoda Kabila. Alors ce qui est extraordinaire c'est que tant à côté l'ambassade donc Kabila a du pouvoir donc à comment qui n'est personne non grate na Kinshasa il fallait qu'elle comme on ambassade comme réfugié à comme protéger ba évacuer à que poto mutuka etikali mutuka etikala qui finalement on me dirait mutuka ils ont qui na résidence ya papa nae na venu Pumbu on a mutuka pembe on a soki le baramelo bien mutuka za témoin donc le solo nazo beta so mutuka lo bakako lo même plus que ngai donc tant on beta le solo mutuka donc c'est-à-dire mutuka wana et ça la penza mutsa na vie ya batu wana donc mutu ana na souvenir ya mutuka nae. Et je crois que au moins mutuka surtout mibali peut-être bino basi bon ba mutuka autrement et mibali excusez-moi le bango, ça c'est mon oncle qui a la Mercedes pendant l'ingango ming. Tu vas faire pas non qu'on a gagné, aller la Mercedes na ya kitoko. Beaucoup rola na nzala, mais mutu kana eko zanga carburant. Parce que il vous dit ce qui mutu kana ngai la nzala, nous beaucoup fanza. Il faut mutu kana nga Elia na komala na kambo ko bina ko. Donc relation moko ezala un peu comment je dirais, moi relation affective. Un souvenir entre Mutuna et Mutuka. Et je crois que Bemba, à cause de notre souvenir à Makasi, vis-à-vis de Mutuka Naewana. Je crois que Mutuka Naewana, pour Naye, ils ont représenté valeur et un bon côté. Je ne pense même pas qu'à Kabela Mutuka. Je ne pense pas. Parce que là, comme Mutuka est salé, là, il a vie, et il a avion. Valeur à Mutuka, il a avion. L'histoire, c'est que Akei, Poto, la Belgique, les Cambodgiens, Tikali à Kinshasa. Ma famille, ça, on a le pango, papa Jano Bemba, na venu Pumbu. Il y a Kena Poto, Nenetoyebi, à Koko, les Cambokuna, Bayo Kangaye, na Belgique, na Makamba dossier à CPI, à CPI. Sambisi, condamné Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Atikala, na Boloko. Ma solo, nous avons bêta, oh, ils ont ma solo, en 2006. N'est-ce pas? 2006 à Kei Poto. Je crois en 2007. En 2007, oui. En 2007. Donc, de 2007, 2008. En 2007, c'est Basuka. Donc, Bemba a Kei à Tikana Boloko de 2007 à 2018. La Boloko. Pendant 10 ans. En 2008. Ça les 10 ans. En 2018, Bemba Azana Bolo. Mutuka wana ezana Kinshasa. Mutuka eza parqué. Na évité ce basala ndenge nini. Sopé bon. Au début papa Jano allé dans la ville, sûrement que eloko à moi anaé abatté la Kiango. Sûrement que ezana bateau anda ko chauffer mutuka tous les jours, chaque semaine. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Mutuka wana ebimakate. Et tambola kate ba chokwa kango kaka pendant 10 ans. Ti mokolo oyo Jean-Pierre Bemba abima boloko. Abima boloko na poto finalement négociation na CPI na Belgique, Lukamboko akofanda alponi Belgique na Belgique finalement ba yo kopesa autorisation akoyo kozonga na Congo. Mokolo Jean-Pierre azonga na Congo, je me rappelle ça na Tongo moko abaka Tongo et 6 heures déjà comme na Njili. Mutuka oyo kenda kozwa Jean-Pierre Bemba na Njili. Ezalaki la même voiture, la même chip. Mutuka na ya pembe wana. Oyo ayokela ngo pasi. Mutuka ya 2006. Yango kende kozwa na Njili. Akoti na kati abimeli na lidusu wana ya pembe abandi koya depuis Njili ti. On a retour triomphal. Retour triomphal.
ti Kinshasa bi ndenge bapekisa ye azonga place mutuka bandoza na pumbu akende kolala na GD kaka na mutuka wana et puis ti lelo Jean-Pierre azana mutuka musuti pour atambola na mutuka musuti depuis abimi boloko ti lelo mutuka tambola na oka yangwana jeep na pe matuka azana mutuka mususu mais mutuka na ye oya motema obi ba mutuka bakonza ba bebele mutuka bakonza comment est-ce que la mutuka wana te ba cérémonie nyoso ezalaka mutuka en fait ezala musée ezala mon invité peut-être ya kichilo ko la zalaki na ye opposant mais ezala Mobutu ezala musée ezala Joseph Kabila ezala babemba wana ba mutuka wana ezala mutuka omona ngole mutuka neto ya yo sombaki mezala ngole mingi ezala ka blindé. Parce que mingi ezaka blindé pour la sécurité. Donc les amis tout cas bazaka na confiance nango pe bazalaka na attachement na mutuka. Donc mutuka on a joué mutuka on est comme oyoka bango pe ndé bolingo comme vice versa. Vice versa, eza bolingo. Donc so moni mutuka wana nenga lobaki et badai déjà na papa nae c'est le même mutuka oki kasumba eza même type ya mutuka oyo pe Joseph Kabila atambola nango. Eza ka même mutuka oyo pe bemba azala Mercedes. Eza ma différence, type tout ça mais en tout cas c'est la même Mercedes. Pour dire que tant dans obeta masolo ya mutuka ya pouvoir au fait mutuka ya pouvoir oyo s'imposer le la mutuka pouvoir na Congo eza Jeep Mercedes wa. Bemba kino lelo azotambola nango. Ti lelo bo atambola nango eza ko continuer ko sala le monde ndenge aye azonga na Kinshasa awa tango nyonso azobima akende neti ba cérémonie presque nyonso akende matanga akende cérémonie nyonso azala mutuka ne wana même dernièrement tango akei défilé nini marche awa marche ya chango na mutuka wana na mwasi na ye na bana na ye au monde ezaka même mutuka ozomoni eza un peu non seulement nostalgique mais eza mo attachement moko un peu psychologique. Est-ce que si oyoka apeta lisolo ata balingaka pe eloko bongo te ata tobike mutuka wana ezaka nango pe eza babituka bakonzi eza blindé okoko osata ma 2 ou 3 voitures blindé pe oyo wana moko wana kaka kino lelo moi oyoka ta mwa fuite moko te ya lisolo ya mutuka wana pourquoi atika yango te wana comme yango nalobi awa eza bon je me mets à sa place eza que iyo mpe esala mpo yo oza na mituka minene te ata bilamba esala biso mpe ndenge wana te omoni bilamba mpenza ekomi ya konzuluka mpe bato biso mpe ozoki kobwaka yango te bilamba oyo esi enzuluki bakosombela le même type ya bilamba wana mpe some ekoremplace bilamba wana te kokana bilamba wana te parce que bilamba wana valeur nango eza psychologique eza na mwa attachement oza nango eza basouvenir tango moni yango ozokanisa bilamba wana ntango tokendaka collation ntango tokendaka fête ya mariage boye tout ça donc eza basouvenir wana Jean-Pierre Bemba akoma livre tango asisa ya rébellion comment nango eso nini le chemin de la liberté mais je crois que peut-être un jour akoma livre mosusu peut-être mutuka tango akoma livre mosusu je pense que mutuka wana ekozwa place okoki kobeta masolo ya Jean-Pierre Bemba te sans kobeta masolo ya mutuka wana okoki kosala par exemple film sur Bemba te sans que o lakisa mutuka wana passer à côté non comme référence ce que mutuka wana eleki babike iboye wana soso pembe ntango nakomi chronique wana nalobi ke mutuka wana akende donc mutuka ekomi neti mutuka akende kozwa ye na aéroport ya Njili ntango après 10 ans de séparation akende kozwa ye na aéroport amatisi ye likolo comme un cheval blanc donc mutuka wana mpenza cheval blanc eza mutuka na ye ya pouvoir ya valeur ya bolingo ya basouvenir oyo ebikisa ye oyo babaka nzete ebikisa ye na koi donc eza mpenza mutuka ya souvenir makasi mutuka ya souvenir makasi olobi yango professeur nalingi nazonga mwa nsima na mutuka oyo ya tata na ye ezali ti lelo te wana nakoki koyeba te nayebi te fona se renseigner mais comme dans le lobby, tout ce que je sais c'est que je suppose que bolingo au moins mutuka bato batango sa mutuka bolingo et yaka entre mutuka na mutu okotambusa batipa mutuka ebele mais za mutuka mutu tango tambusango
oyoki elengo bite o mutu ke koki na ngai yango oyoki penza ke o mutu na kudana mutu mwasi obisanga moi c'est une Mercedes ou rien abi so na mboko so na Mercedes na koso mutu kate nga so na pa na bola ya Toyota na ko ngo bien te nazala ka l'aise il faut la Mercedes. Je crois que peut-être à force à kotambu sa mutu kawana ya papa a mesena ipe nango a check bon bato yo surtout en combo baza bingande bemba na taya za ngambe so tie bemba na volant ya ba mutu ka mususu mona simbate alors il fallait un véhicule imposant Mercedes c'est un véhicule moko imposant. Ouais, il y en a payé ça imposant. Ils ont mis tout comme bali. Voilà, nango ils imposant, espace pays aller, voilà nango pesa kilo, non seulement ça kilo mais ça peut hydraulique. Donc aux à l'aise pesa sécurisant. C'est sécurisant. Une Mercedes n'engue za na so ko ça nango pe accident et ko battre là. C'est toutes ces raisons là. Mercedes ko ça nango accident mais au bini. Par rapport à Toyota, à Mazda, à mutu comme ça dans accident ba ketch wala so ba mai na ma trop. Donc mutu repanzali tant ba ko zoyo au baby. Alors moi ni ba konzi ba disposition wana par rapport à mbongo na il faut so ma pe mutu ka o OK accident ba prévoir ka terre que ce qui accident est au moins à abîme. À la protéger. Professeur, oui, autre ce qui je pense que oui, on a raison, type Mercedes, mais on le bien si penayo quand on va mécanicien mingi pe balobaka sur la cas d'accident, type Mercedes wana ezalaka un peu marque mon protectrice. Professeur, c'est quoi yo? Nena loba, nena tout na tout na yo mutuna. Jean-Pierre Bemba bolingo na ye na Mercedes na ye obengi yango cheval blanc oyo ebikisaki na liwa epemaki ezeli ye 10 ans après eke ezwi ye ezongisi ye kino lelo mpe ezotambola kaka na ye obetaka lisolo ya mobutu awa lisolo ya Mercedes ya mokie azwi mwasi moke obila dawa mwasi asalelaki yango mpona koloba te mokonzi obeta lisolo ni pamba soki mwasi moko aza pembeni te obeta lisolo ya Joseph Kabila pesi mpe type ya bamarke oyo mituka mwasi ni pa alingaka même type neti mobali na ye obila dawa mpe Mercedes lokola mobali na ye ebongo mwasi ya Bemba ye lisolo ya mituka eza nango te bolingo wana toi azaka pembeni to mona ke pembeni na cheval blanc na mobali na te mama Liliane mwasi moko aza na ndenge na ye mama Liliane aza mwasi moko aza très effacé alingaka komona na te alingaka komisa elongi te même soki asala makambo ebele mingi na se asala makambo ebele mingi aza mwasi oyo alingaka kosaffiche te. Peut-être, bon, moi, comme vice-président, peut-être moi, c'est mon bail comme président un jour. À moyen sous à qui me vous allez aux Arabes obligé, mais Aza, moi, si moi, Aza, n'a ébélé dans ma campagne mitukate. Aza a besoin de mituka, mais à s'afficher à 4 dans ma campagne mituka. Donc, Aza, mituka, je ne pense pas qu'Aza n'a particularité, mon mituka, Aza, mituka, bako, ça joue à tambo, mais Aza très effacé, Aza moyen de identifier. On identifier na mituka moko exact. Même tant que tu as le solo à Olive Lembe, tu identifies Olive Lembe na mituka mon côté, mais tu identifies na ndenge na ya kosala la mituka. C'est qu'à lingi mituka mingi, kwa mobali na ye, mais tambu sa mituka kwa mobali, à lingi volant. Nga natika mona Olive Lembe na voiture à 7 heures. Nana souvenir na ngote ke na mona na Berlin na voiture ya Sena natika la mona été azalaka na ba jeep ozomona ba jeep eyebani ke za mituka mibali et puis na nzela nini na nzela mekao na nzela ya babandundu kuna président na nzela bilanga azo boxer volant na kati ya potopoto. Donc c'est un peu l'image que nous avons. Mais maman Liliane
aza penza asapisha mingi na makambo ya mituka te. Na bani cheval photo cheval blanc ezali ba image ezali ba image ezali. Je crois que ce to luki yango to kozwa par exemple ba image ya kalater ndenge azongai na CPI ba image ezali même ndenge akendeki na marche dernière marche ezali 3 mois awa akendeki na marche na Tchangu tomone ayaki et puis ozomona ayaki kaka ndenge bakendeki ayaki ye mwasi na ye na bana na ye. Donc maman Lina na mesana mi ko mata na voiture ya mobile na ye batambola nzela moko. C'est comme ça. Cheval Blanc, toute une histoire na Jean-Pierre Bemba. Cheval Blanc, on ne peut pas écrire l'histoire. Il y a Jean-Pierre Bemba sans parler na Jeep nae, na Mercedes nae wana. Question mo reyelinga. Est-ce que basala bana ba konzo onyo sera bana kota mo te na Mercedes? Pour bango onyo sera ba marque moko. C'est marque ndé sala kombo. Marque ndé et sali kombo et c'est bio ba. En fait eza ba option, ba qualité au mutuka wana ezanango. Oli na domaine na mutuka so ba sa so tali ba catalogue ba sa plusieurs mutuka autant apena ba zo la so te mutuka eza na qualité, bo eza na avantage, bo eza na bo bato ya sete baso ba mutuka à la légère mais penza ba konzi bato ambongo ba star avant so ba mutuka a commander catalogue à tali penza Mercedes et Tikala Tilelo non même ce qui bon na Congo Mercedes c'est valeur kiti mais Mercedes wano ya Jeep et Tikali Tikali connaît la belle surtout pour bato balanda Kabila ba kabiliste et belé bazana mutuka wana parce que comme symbole à réussite symbole peut à s'identifier na bakonzi hein au côté appelle la catégorie on est pour appelle na moi Mercedes na ya Jeep attaque za kala mais aux akala au côté appelle la carte la bango voilà professeur je peux dire que ça sécurité peut pour na Jean-Pierre va identifier bien na mutuka moi parce que ce que nous Jeep ana te les cas qui si qu'on pèse on mukango mais qui bokonzi yango wana ti bokonzi yango okoko batama to mokonzi ko batama te soka linga batama ko zwa mutuka mususu bokonzi yango même fachi ninga ole ka mutuka na e ba attaque za cortège tete ya ye yango mais Jean-Pierre Bemba eza penza ezo mwana makasi eza pembe voilà batama eza pembe. Merci beaucoup, professeur Nabandi. Émission Tokomina Kokita Nasuka. C'est ça Jean-Pierre Bemba te oyo to kolobela. Nabandi okomi pe ba konzi belé. Nabandi à part Jean-Pierre Bemba, okoyi ko flasher so da moto alandi Bemba na chronique na. Te wana na bombe za secret. Bala simeda secret parce que moto za moto bato ba ozela te. C'est bon ezana. C'est ça mon toto aussi la tésane. Bon ouais on va l'émission aussi. Bon, surprise des arrières mon peu malam, mon peu zarapé mabé. Mais on a des surprises à malam. Tout bandi le pôle à l'homme et des surprises à malam. Merci beaucoup professeur, merci na équipe technique Mobimba. Je pense que biso soroyo qui l'isolo ya Igwe national. Je pense que bateau belé ngamoni na oseka nazoye bateau belé baza ba question o na bandi routine de l'ango peut ko répondre que le solo ya mutuka wana bolingo ya Jean-Pierre Bemba na cheval blanc na ndenge professeur abengaki yango na chronique oyo ya ba mituka oyo sala Congo na République démocratique du Congo lisolo suki ate mutuka mususu pe oyo koloba ezali tobandi na banzi mutuka wana akoloba aposo ezali koya ye pa koloba makambo nini asalaki na muto aye na bolingo aye wana professeur abina biso ezali surprise na todio botondi professeur. Merci maman Laetitia. Tobantolo tombelo lisusu mbotama elamu ayesengo bino pe bato bobotama na bino na novembre atezo sila nango je pense que tosikara toloba année oyo silelo malamu. Merci. Mbula oyo ezali koya toza souti na novembre pour te fêter lisusu. Merci. OK, merci beaucoup et puis numéro eza ouvert page il y a Facebook na biso
ezali lisolo ya Congo. Je pense oui, mutumo akomela kingai ba page ya lisolo ya Congo ezali ebele. Nous notre page lisolo ya Congo, je pense na page ba bengango profil ezali profil ya Lumumba. Profil ya Lumumba, vous allez voir le photo professeur Voto Azali, il y a d'autres chroniques il y a professeur Eza pe wana na kati ya page wana, la page WhatsApp non to salité bobengaka kaka bokomaka et okomela professeur. Je pense que comme mon message promis to yebisie ya répondre bino en pleine émission qui met en polo au mabota na bino. Au revoir.